namo, kurera namo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour. Mbote mingi na biso ba bolinga Maman Eliane Nitou. Na peso ba mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi maluka imoya. J'espère que vous avez malamu, j'espère que vous avez malamu. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa. Asili kola musabiso na makasi. Kande na lobaka ke kola la kola muka ezali habitude ete ezali grâce. Ce qui nous a pêché un peu ma yabo moyeba na kokumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que mingi na tango yo bazana ba problème ndenge na ndenge et surtout mingi bazana ba hôpitaux bazana ba maladie ndenge na ndenge. Ce qui nous a pêché un peu ma labo moyeba na kokumisa nzambe et surtout kokanisa bandeko oyo pe bazana ba problème. Parce que nde toza ana sa moyi. Boy binzambo bolingaka. Mali kutana madada o bobi bina kana chala mwana. Mutu osudini bwenda bwalo la kisiki mutu nyoso azana kwa ye problème. Mutu azangi problème na sa moyi oyo azati. Nyoso azana problème. Alors, ceux qui nous ont pêché bonne santé, a pêché un peu malabo moyi. Et le ko sala ezaka matondo ko pesa ka nzambe merci pourquoi parce que olona parata ezaye nyoso ezaye biso toza ile ko pesa te tozana ka pona ko pesa ka nzambe tata merci nzamba za posa reconnaissance pe na posa ya gratitude na biso merci mingi na bino soto obo disposateur na bino pona ko tala te pona ko yoka wa bino Maman Eliane Nitou merci mingi na bino soto bande ko ngai obolinga Maman Eliane Nitou botala ka Maman Eliane Nitou bo sepela kana Maman Eliane Nitou merci na bo obo partager ba vidéo. Merci na ba auto communiquer ba auto bengaka na pesi bino merci beaucoup mais mingi na loba ke soko yebi ke oza mutakanda kotala ngai te poko sepela no na ngate soko oza mutakanda webi ko mutaketo webi ko mutamuta mabe o mutamutema ngai o mutamutema bololo kotala ngai te poko sepela na yo na ngai te kotala te webi pourquoi parce que na lingi te otala ngai o ka mutema pasi motema banda ko soyo po moninga poto motaka ndena bwaka litama kwa Maman Denise olobi ye lisusu otala poso kangata YouTube o paso ata télévision o mondo siliki surtout yo na ye kuna lelo tozo kende ko solola ndena lobaka du quotidien makambo oyo tokutana nango na se ya moyi
ya onde makambo tozokende kosolola na bino ya musunga wa bino mameli yani tunayaka a kosolola na bino makambo nga na kanisi me na tango mususu bandeko babenga kopesa ki tala likambo boye mama Elia Nitu solola yango soko za likambo na yo ya kosolola olingi mama Elia Nitu aya kosolola yango ko hésiter te benga ngai solola ngai yebisanga salaka ndenge baninga basalaka na ko kosolola likambo na ona kimia nyoso na ko kosolola yango lelo toza kosolola likambo ya comportement ya biso ba congolais na ba congolaise ya makambo tukosolola nga na bino makambo tukosolola na bino ya comportement ezali makambo oyo ndeko abeninga po yebisanga mama Elia Nitu comment est-ce que koki ko bengisa batu na fête batu baye na fête oyo yo sali me batu baye ko swana batu baye ko bunda na kati ya fête. Mais avant de compter na kati ya lisolo wana, bo vanda wana penza boyoka bandeko. Bo vanda boyoka. Avant de compter ngo, ngai wabino mameli to na musala na la sala ka service traiteur la Providence. Na oche na publicité moi service traiteur la Providence. Total na la Providence, total na musala na pourquoi parce que bino ba ebozo tala nga peut-être on a posé à kosala fête ya ko balisa mwana. On a posé à fête za la kafu ko kene musika te bengo be mameli yani tuna numéro zele kawana. Na chebino na publicité service traiteur la Providence après to kota na kati ya lisolo to solo la. Service traiteur La Providence, Maman Elia Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Elia Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Elia Nitu. Réservez vite pour confirmer Maman Elia Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Elia Nitu. Gloire à Dieu. Voilà, wane zabongo service traiteur La Providence ya Maman Elia Nitu. Wane zabongo musala oyo ndeko na bino Maman Elia Nitu asalaka. Eloko na kosona bino bandeko na ngai ba comportement na biso. On dirait na poto tozana ba comportement mabe mingi koleka kutu na Afrique, koleka kutu na Congo. Makamuso ekendaka na ndenge ya âge. Mutu soko mitali âge na yo. On a plus de 50 ans. Est-ce que vous avez plus de 50 ans? Est-ce que vous avez que âge nazanango? Et 5 lisu songi songi? Otali âge na 50 ans, otali âge na est-ce que ça âge na ko kabola lisu subato? Yana ndeko moko ya mosa sala ki fête na anniversaire. Na fête anniversaire wana sala ki bengisi batu kaka ndenge zalaka abengisi batu na fête batu oyo ye ayebi. Et yaki batu na kati ya fête ye moko ayebi déjà que mambweni na landu basolola te na koki kocha bango mesa mon côté po ayebi déjà que bato basolola te mais ceux qui basolola te ko le fait ça le binga problème na ngate parce que na linko ozala na binemi en commun te ndenge koma lelo ke ennemi na nga ceux qui nga na ennemi camarade na nga peut faire un ennemi na mutu na non makambo binemi en commun bato musu bakota na makambo
binemi en commun alobi te mama na tie bango mesa mosika oyo na mesa na ye oyo na mesa na ye bato na mesa en tout cas ninga na tiaki bango na tiaki ke bakutana te lokola nga na yebi bango yango na invitaki bango baya wapi baya na fête to ya kosani kosepela parce que c'était mon anniversaire baya to ya kosepela boyebi bato baosa ba anniversaire mingi ya 50 ans ndeko asaki anniversaire na ye ya 50 ans yango abengaki baninga oyo ya yebi bankola na ye oyo ya yebi baya na fête baya kosani baya kosepela elongo ba oyo bavandi koto lando aza koto mambweni pe aza kote na ye ndenge akabolaki bango eye kosala coïncidence bakei wapi na toilette kokende bake na toilette oyo ake toilette oyo ake toilette bake kokutana na toilette tango babani na koti pe wana yo fiotola nani wana fiotola nga yo po yo fiotola nga ya yo yebite yo mutolobaki boy bongo yo po yebite yo mutolobaki olobaki komi benda simba ba papola ni bambata na feta batu ba papola ni bambata ye moko alobi mama Eliane heureusement toza bato a Paris te soki na Paris na bino ndezaka na bulu yeke bolinga bomona makambo na ba TikTok heureusement toza bato a Paris te mama nitu bitumbe bandi babandi kosala nini kobunda lokola na toilette bato bazanga te nini botika fete moninga bongo pesa fete moninga aza kobina na piste de danse moko akei koyebisa na lito yo moni na yebisa ko invité te ta sikoyo to uto pamba ne bambata wapi to bamba ne bambata kuna na toilette moninga azobina ayi ko déstabiliser ye to uto bamba ne bambata na toilette est-ce que ça moninga azobina na piste kolo fete obina na piste ya ye to uti ko bambane bambata to to moni nzoka nde moko ayebisaki kolo fete o tenga so ko bengisi nga na koyate eso ko bengisi nga na moko lo baki eloko te mais landu apesa ki ultimatum na mkolo fete to ko so ko bengisa bambweni nga na koyate ya tolo ki pesa nga ultimatum champagne ke yo muto sombite whisky yo muto sombite traiteur yo muto zute nga moko se fête eza fête nanga na obenga bino boya kolia boya komela opesa nga ultimatum apesa ki quand même invitation à lobby au moins ça yebi ke mambweni akoya soki akoya te ayete mais nga invitation na saki nini na pesa ki mais ayaki fête mais fête soki na nini na bitumba kaka balobaki olobaki songi malamu soka na 30 ans à partir de 40 ans moto koza so songi te parce que comme na maturité o komi mukolo ba âge oya ba partir ba 40 ans til kolo eza ba âge koza la suite ya tunisa makambo olobaki boye soki ozali kamuna moto affronter moto na kutana na eloba na ye c'est tout. Alobaki, oyebite, alobaki kutu yo boyete, alobaki c'est trop enfantin. Batu ba koma ka suki mutu mo bo so sute boyo kanate. Ye wana bani ko kosa. Oyebite lobe bo pona yo. Oyebite no ya buzoba. Ya penza buzoba. Et vraiment ki musenzi. Ezaki musenzi za buzoba. Bato bele bazawa bakabwana kapo na lezondi alobaki yo yebite etala ye boy tala ye kutu boy malando tika songi eza mabe epanza makita eza bien te makamuse talaka âge makamuse talaka âge yo moko vendo ce examen de conscience comment tete âge yo esenga sima kamba boyete âge makamba buzo bese leki eza soni kozala surtout basi ya mabala boko mana makambo batunisa oyebite talabo oyebite yo lobaki boyete kasi yo lobaki boy bongo bana bokote ya bango nini bongo bakoko bote ya bango nini
comment est-ce que vous kende ko bunda na fête ya moninga eza makambo soni mutu na mutu akoma na ndenge ya santé na ye oye ba santé ya mutu te osimba mutu bwana na pile na ye na motema yo yebite oke simbi mutu boye aye ko kufa na maboko no kosuka pe ko loba nini lene ye ko pesa toli ya pete ba mama songi songi bato ya ba interprétation faut ko tika eza malamu te et surtout na ba place ba invité bino yaka na fête yaka to sepela pour ceux qui déjà muta pesi bino invitation yaka to sepela ceux qui boza na ba problème na bino beaucoup tani bato boza na ba problème bozu ba kamuna bino bobombi yango bozeli mukolo bokoza na terrain moko netre bokende ko tuna na makambo bokende ko bunda so boza na pema yango ya bitumba so bwana pema yango ya bitumba makamusu mutu avon tala ya na batu musu songi songi nde koma domaine na bango so zoka te fa oyebite tala écoute alobaki boye alobaki bo akati ayo cha oyebite tala batu musu bakabona likola les ondes kaka maloba isala batu musu bakabwa batu musu batu akanda olobi mutu akangeli okanda atuni ote mafandi na kanda na motema mais na musu olobi afote ya kotuna opona ni olobaki boye batu mingi na poto bakoma ko vivre na hypocrisie pona mpoto mboka ya songi songi surtout songi songi na mikolo ebonga na bana mike ba mama 50 ans boit déjà na ba koko mais songi tuni sa makambo bon se kuna lobi ya lobaki pe boye oyebite alobaki yo boye kotonga bato batonga batumba le mutatonga ka yemo azala ati mutatonga yemo sa zoba na motema zotonga mais oyebimi boye ezala déjà bato mibale tango yo zo kende koloba oyebi kutu te alobaki yo za boye mais faut réfléchir est-ce que tango ya lobaki ngana lobaki to na lobaki te oyebi kokenda komilingisa pa bato te na songi non kokenda komilingisa pa bato te na songi kokenda komilingisa bato te pona okosa makokosa la baninga makambu kokenda komilingisa pa bato te pona surtout ba relation ezalaka ke boswana bokabwani bozongani non c'est dégueulasse. Sko ndenge bo bundaki wana lobi pe bo vande ska mo bo meli mai non ndeko zo talanga kozala kate muto ko kabola bato kolinga te muto azakane bien na bato azakane gentil na bato yo kosela makambo po bato bayina ye non ndeto za bo nzamba sala muto na muto na lolenge na ye mutu na mutu aza na grâce na ye mutu na mutu aza na chance na ye timba na nzuzi babotama mokolo moko kasi bazalaka na chance moko te bizaleli oyo koswana bizaleli koswana oyo soki oyebi koza mutu oza na motema likundu motema no ezalaka mabe kokaniselaka bato mabe ovandi ozokaniselaka bato mabe senga na nzambe asunga yo talisa nzambe loba nzambe nga na motema mabe na motema likundu na motema koyina nzambe mpona nini naza boye longola ngai na mawa na yo longola nga motema likundu nzambe na nga longola nga motema ya mabe longola nga motema ya koyina bato sabataka kaka kopene na kati olingi mutu te na kati oyina mutu kobebisa réputation ya moninga kopanza moninga basango ya lokuta po bato bayina ye me nzambe azomona bibalo bamabe mpona ote mbe bakuta yo balo bamabe mpona mbe bakuta na mabe te yo mutu moko omona kaka mutu oso bebisi ozongisu kwan oke kobongisa na mayele nake bongisa na ngai nalingi na nga su problème te nakoma osambela bongo ndenge obebisaki ntango obebisi deja otie baninga deja na problème yo so obebisi apres ava kobebisa
Ok ko bondela yo moko na coin. Ok ko senga pardon na coin yo mona ko bondela na ke bongisa. Muta bizaleli oyo esopaka yo, esopi yo. Ya ba comportement mabe. Soko ki na Château Rouge, oko leka te journée sans ko kuta bato bazo swana. Tunisa na tunisa. Lobaki boy. Yokuta lobaki boy. Nikuta lobe. Na loba kuti makambo ya lobaki bongo tango X lobaki yo penza munoko no lobaki eloko te. Munoko no lobaki eloko te. Evanda ka kimia. Elobi penza rien. Soko moni mutu aka ko loba makambo na kombo ya moninga yo wana ndaza mabe. Ndeko kolinga te mato inaweza la kwa poubelle. Kolinga te mato inaweza poubelle ko kaka makambo ya mabe. Yana batu muswala ngo bebisaka ko bebisala ka ba ninga ba relation. Yana batu muswala ngo ko bebisa ba ninga mutema. Ba complexe. Soki mutaza complexe ya moninga. Akomaka na jalousie. Akomaka na haine. Akomaka na makambo ya mabe kati na ye. Bible biki tongi so wi tono so no soko lingi mutu te kozala pembe na mutu wana te kozala na ye te koliane na hypocrisie te komelane na hypocrisie te parce que oyebi ke na kati ya motema olingaka ye te yango bomondi bato bakoma kobomana lokaka babomaki ye te boyebi te akufi na poison oui pona mutu azoka aza moninga na ye aza ndeko na ye aza camarade nzoka vérité ki azaki monguna caché ba comportement oyo ya koswanaka na ba fête za mabe ya ba comportement soni ba comportement oyo ya koswanaka na ba matanga ya soni bokutani na train bobandi koswana bokutani na supermarché bobandi ko bizaleli ya mabe euti Congo eyeti na France bizaleli ya mabe euti Congo ekoti Belgique ekoti Allemagne ekoti Angleterre ekoti États-Unis non il faut ko tika bizaleli ya mabe. Et puis bato boyo na motema nzambe nanga penza nzambe nanga tanga kwamba nzambe na ba bêtise te za mabe malamu ko senga nzambe ko ba nzambe na ngai longola nga motema zuwa o nazalaka nango longola nga motema likunya o nazalaka nango prière ko sala nde yango wana parce que loko bomba na kezalaka te ebi makakaka oko sala mutu mabe suka nango oyeba na ki yo mutu salaka mutu mabe. Songi zalaka na âge à partir de 40 ans ti likolo eza so âge a songi ta eza âge ko lingo kabola batu te eza âge ko loba mabe pona baninga te non faut ko tala âge te otali âge na bi est-ce que makamona seza âge nanga oyebi te tika kuto alobaka kutu yo za ndumba te alobi kutu yo lataka mabe yo nde modelo latelaka ozaka na lettre ya bandumba bongo yo olobaki eloko te yo mpenza ovandaka monoko nye olobaki eloko te liwa eya lokola pongi eyaki elobaka te okoya kokende na se ya pongi tala sanduku ya makambo na motema ya mabe alobaki ti yebi te ke alobaki yo olobaki eloko te yo ovandaki nye olobi eloko to bimi innocent oyoki kaka malandu changer eza mabe ya malamu te tala nsima azongaka moto na vie kobosanaka bolamu ya motu te so moto apesa ata kopo ya mai kobosanaka te eza mabe nzambe kutu Jésus kutu abikisi bato bakimi na maladi ya soki ya lèpre soki mpe nini moko kaka ye kosenga merci bongo wana mosusu baza wapi le bienfait babosanaka yango kaka bibosana boye te
eza biloko ofoto kanisaka avant ko sala mutu mabe kanisa ta bolamu na ye moko o kanisa ta bolamu moko e ko tinda yo ola batena ko sa mutu mabe ta sala quand même bolamu ti e ko tinda oboma mutu te na ko boma eta sala nga quand même bolamu maloba mabe ebongwana maloba malamu ba mama poto ya solo wana penza bwana poto est-ce que ba comportement za penza ya ba mama poto ba comportement o ngana uchukolo ba awo ya penza ba comportement feza na poto ya ba comportement feza na poto te surtout na ba âge oyo non ya ba tunisa olobaki boyete esongaki boye bakei na kobunda batu babuni bakei na kobunda na fete ya batu na fete ya batu bakei na kobunda tala soni mukolo fete alobi bien ayebi ke baloba na te oyo apesaki ultimatum o soki ya kobingisenga na koya te ye pa zwi atindi ba invitation ma alobi ke na kabola ki bango penza ba mesa o na tie na nord o musu na tie na sud moko na nord mo na sud mais lokola posa makusuba ekangaki bango ntango bake na toilette babani na ba elongo na tsu ekomi na koso elongo na kosona na mbata to changer ba mama kolinga te matoi na yoza la poubelle ba ko yebisa so makambo soko moni mutu azo ko yebisa ka makambo ya mabe yeba ke aza epanza makita aza mokaboli aza mutu mabe soko moka mutu abe ka oyebi ko tuteka site camarade no wana yiku to lobaki boy pona yoti yiku oyebi te alobaki boy epanza makita station radar yo kaka koluka banganda ya matongi lisolo ya moteleka te okoma masueleka libongo te station radar eboma mboka bandeko yana bato mususu otali akosala maboyo kisoni abia te ona kosa boye te oyo kinanu mwa soni bo moto kote moko ya bo moto efo esalaka voilà mingi mina basoza mutakana kotala ngate po sepana ngate poka nyanga iba kambo nela bika boye omona motema ezonyonga ba mutu motema ezonyonga soko mikuti na mabe o mikuti na lisolo o elakisi ke bongwana changer bongwana o changer mutu linga batanga komona en bien ko linga te batanga ka komona en mal ko ka batanga ka komona mabe batanga ka komona mabe batanga ka komona mabe non linga batanga komona na ndenge ya malamu mutu omona lukili kamuna mutu bolobani tena mutu mbula mobimba 2 ans 3 ans hotel yo mobi lokwa na beba ni koto na kende ko changer na kende ko bongisa coin oké osenga pardon coin oké ko bondela koto obebisi koto obongisi mukolo obebisa su kote kuna ozonga su koto coin jusqu'à quel âge ba maman on va comportement mabe ba mama za yoaz ba ka suka kutela ba matanga ona obaloba na te mbwakela ona obaloba na te mbwakela ona obaloba na te mbwakela eza mabe ya malamu te bandeko na ngai ce n'est pas bien aza mateur koyoka ayoka sope mutabamili banga na molili so sele veut dire ezuyo pona lelo tosuki wana pona lelo tosuki kaka wana bonne journée na bino nyonso to tapisa mnoka mea bipwepwe motema pembe likambo na moto te boka mata bipwepwe. C'était votre deuxième maman Eliane Nitu, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kiankaka. Nikata sheni shiri papi ninda shai